Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public et bandit. Y'a mon balama des fois Pembe, Didier Masuki, Andy Chou, Narcisse Descendant. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Pibi. Et Zolandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Pibi. Et Zolandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Pibi. Et Zolandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Pibi. Yeah. Dekunaga na zaku ebiso. Ouais, merci beaucoup, chers internautes, pour le tout, pour la rémission et la vie du public. Et pour éviter de m'assurer toujours la personne pour l'information à frais. Alors, ces choses aujourd'hui toujours la game. La demande de vos seigneurs pour le qui est de Masuki, le club sur frère Patrice. Je suis bel et bien chez frère Patrice, à toi la siège dans la banda, les pailles, l'église d'ailleurs, les alliés. Voilà, on remercie Binotou, on remercie l'équipe, mon frère, la vie du public, on va la rémission, il y a Robanda depuis un lakin. On a mon Steve, et les Pénéga mon Steve, vraiment, à Botamingi. La salutation à Isaac Mongo, le grand réalisateur. Au niveau de la petite ville à Pop, l'île à Poto et à Kishasa. C'est-à-dire, l'image à qui nous ont déjà à Poto. Mambote Mingi, puis Mbote Yato, la Gino, le Saoul, votre humble serviteur. Merci Mingi, puis merci à Elali Londa. Nous avons intervenu sur la frère Patrice. Nous tournons la vie du public et puis la réponse à frère Patrice. Salutations à Cheval Santage. Dans la minute, nous avons Posoyo Yebi. Toujours dans l'émission de la Bisson. Kababel Togo, Aigle 1 de Norvège, Bambo Tiamingi. Toujours dans la bonne intervention. Salutations à Pati Bofondo et à Maron Garcia. Alors, à tout à l'heure, on a bon intervenir sur la frère Patrice. Ouais, bonjour, on est dans 5 minutes. Nous avons invité la Bisson, frère Patrice Moïse. Alors, sans plus tarder, tout le monde a intervenu sur la frère Patrice Soko. Bonjour, frère Patrice. Bonjour, frère. D'abord, merci beaucoup pour répondre à l'invitation à l'émission. Vous avez un rendez-vous ébélé, mais on dit que vous attendez pour les émissions. Bana photo frère Patrice, vous voulez continuer pour trouver un boulot à oui, tout s'est bien passé. Nangolo Nanzambe Mboulé l'équipe très bien. 2013, surtout, ils ont proclamé, selon révélation à Zambé, qu'ils ont mémoire à récolte. Anéo Sengeli, moi na Congo, moi na Nzambé, peuple africain, pourquoi pas, mais surtout pas na Nzambé, où Sengeli va pour récolter. Ils ont anémo pour tout côté, on a la promesse qui te récolte. Voilà. Tout le monde qui a parti à Poto, la publicité par internet, il a commencé à venir le 25. Il est gagné. On a Poto, on a tout à l'image. Oui, pour la Sungaki, vraiment, le beau qu'on a dit Ezaki et Nabiso, et l'équipe Kitoko, sauf moi, problème que il n'y a pas dérangé les premiers instruments. On a vraiment déterminé. Il y a pour 5 ans pour soutenir pour un instrument vraiment pour que ce soit 9h. Dans le 12h pour un moment est comme difficile. Pour le bas herbe comme un instrument, il faut oser la bonde là, sous à gauche à droite. Alors moi, il faut que je côté instrument. Pour moi vraiment retard parce que il semble que c'est côté il faut oser là alors il y a beaucoup de baku que même pour la fortifier qui biso après tu récupérer qui quand même moins temps etikala qui pour to kumisa nkolo tu vas qui pour sauter ba pilo comme sous to check dans programme et c'est que ça vraiment comme il fallait voilà. Frère Patrice, il paraît-il que yo culte là toujours la tombe. C'est vrai ou n'a pas compris la culture là? La culture est la tombe, on a pourquoi, mais selon le jour bien réparti. Et tombe est la de lundi à samedi.
elengi ya samedi toza wana mpona koadorer Seigneur na ntongo bato mibale balandaka mosusu par Skype po bamonaka biso toza ensemble na bandeko mingi baza na étranger par Skype bazolanda culte ezalaka mingi de 5h à 6h30 plus tard mpona kopermettre bana bakende kelasi batravailleur mosusu oyo bafonctionnaire ya l'état bazali alors bakende misala po biso na ntongo tobandaka journée na nkolo po moto azwa makasi azwa révélation nzambe abatele journée eleka bien biso tomonake mponanga Patrice révélation po nzambe apesa ngai eza ke culte ya bien eza pene na ntongo adoration kitoko na ntongo wana oprépare journée na okosambela na poko eza mabe te okosambela na poko mais eza retard parce que otamboli déjà dans toute la journée diable abeti beti yo makofi badémon baéchoué yo bafaire échoué yo makambo ebele olinga kosala alors na poko oyeka wana kende culte wana eza culte okende na badécouragement mpona makofi bapesipesi yo bambata ozwi badécouragement badéception alors ntina na ngai ezalaki vision ezali ke tosambela na ntongo kokase baplan nyonso mabe ya satan alors wana toke na réussite ya nzambe na victoire ya nkolo na poko wande baculte poko te kopesa merci na ono ezasali toute la journée alors tobondela na ntongo samedi ezalaka spécial samedi ekendaka ti 8h de 5h à 8h alors toza mpe na premier dimanche ya mois na dernier dimanche premier jeudi ya mois s'il vous plaît premier jeudi ya mois na dernier jeudi ya mois wana à partir de minuit, tu seras déjà en jeûne et prière. Par révélation, si nous avons révélé que nous avons au lieu de la jeudi, tu vas matin, tu vas mercredi, jeudi ou bien jeudi, vendredi. Tu vas faire des journées. Chaque jeudi, il y a souka à moi. Chaque jeudi, il y a des billes à moi. Partout, nous allons en contact avec Bisso. Tu vas en jeûne et prière. Tu vas écouter un culte, il y a pourquoi. Si tu es en Tongo ici, na poko peut écouter na partir à 17h to démarrer ti 19h30 to bondeli pour na bateau to zui Sainte-Seine to zui elambo après bato bakei to bondeli nzamba bikisi bateau nzamba kangoli apesi ba solution na ba problème na biso nzamba lobi pe bato bakei alors dimanche ezaka jour spécial pour na bana jusque là po na zuna na sikate pour na ko cha église ya dimanche mais na zoluka place nzamba azo sunga moke ke to somba terrain de construire temple ya kitoko pour Nkolo wana ba culte na dimanche il fait kota alors chaque lundi na tongo chaque lundi na 17h30 chaque mercredi na 17h30 ça va jour na répétition wana za na salle répétition place na salle répétition pour na obongisa musala ya Nkolo voilà. Merci beaucoup frère Patrice c'est père spirituel na ezaka nani et tout le monde va passer comme un pasteur. Par exemple, un brigand, un voleur, mais après, nous avons tout le monde qui a besoin de mais maintenant, il y a frère Patrice, père spirituel. Nkola Komisama, pour frère Patrice, père spirituel, eza moboti na ngai moko. Papa aboti ngai, azaki molakisi ya maloba na Nzambe, azaki mutei. Banda tokoli na bomwana papa azako mema biso na église. Papa azako mema biso na église et ainsi de suite. Ce qui a qui a zoté. Papa na biso azaki vraiment toloba ke elombe na makambo ya nkolo. Pour nani papa azako zala ce qui est recoki 8h. So bino bozana retard. Boye kuta papa na kati na église yemo ko zoyembisa yemo ko zoté muso zoté même ba ban vide zoté. Bobongo la bitema nzamba za munene to betala Yesu maboko nzamba za bikamwa donc azoté apena maloba to oh culte si bandi mais Mouté azoté déjà, pasteur azoté. Bah oui, non, azoté naïe parce que pour nous l'heure c'est l'heure. Alors il y a des fois, au lieu que les moko, azako même abisso. Amla pe biso bana naïe ok, culte banditi, batabania ko tonda na quatre église, biso déjà na papa. Donc et papa l'exception zela nzambi bola mo nzambi. Ya ozo mona ke na album oyo ya pasteur patron za na place mona yembi ke cadeau nini moboti, akoko pesa bana naïe, akotikela bana naïe. Est-ce que ça ba immeuble? Est-ce que ça a une voiture, un compte dans la banque? Non, ça va, c'est quand même bien. Mais, cadeau, il y a un lame au pays pour les Gézali, pour l'examen en Zélé en Zambé, puis il y a mis balé pour tant que ça va en classe. Pour l'examen, il y a mis balé. Attends, tu as mis balé, le côté pour aux anangoté.
mais so bazana ba cadeau mibale oyo héritage oyo papa tiki olakisi bango nzela nzambe pe otangisi bango bana no ba ko se retrouver un jour mais soki bana na yo bazwi ba cadeau mibale ote batikali kana bomengo ebele ba compte na poto na Suisse wapi tout partout bazana ngo mais bayebi ba cadeau mibale ote bazala lokola enfant prodige enfant prodige azwi biloko ebele epa na tata na ye mais ayebi nzambe te atanga pete akome kolia bisika moko na bangulu yo mona ke bato ebele batangisa bana te batikele bango bomengo lelo bana bakomi bani telinga totanga bakombo te mais yo moko jiko oyebi yango awa na Kinshasa bazali na poto pe place bazali partout okamwa pena moto oye heyeti yo bato moko poto pusa na pembeni na bango ezalaki pasi ozomoni bazali na nzambe te bango kaka bisengo kaka bamona ke non comme on a de l'argent égale Dieu non ne te trompe pas mon frère kozala na mbongo eza kozala na nzambe te nzambe même niveau nzambe azana même niveau ya mbongo te mbongo kocha na poche mais yo kocha nzambe na poche te Dieu c'est Dieu donc voilà ngai na témoignaka mingi papa wala boti biso asala biso bien atikeli biso kolakisa biso nzela nzambe lelo papa kufa depuis longtemps papa kufa mais lelo biso nzela nzambe atikeli biso quand même tozo kotambola moke on dirait papa aza na bomoi papa biologique aza na bomoi soit papa si akufa je papa atikeli biso depuis 1972 papa atika biso akufa 1970 oui 1972 bongo to la de l'internet papa qui faille oui papa qui faille aza papa papa leki ye nde butalandi papa musoko papa na biso ko wa boti biso ya papa qui faille ye kombo na ye musoko Théodore musoko alors ye sima ya papa na biso butalandi za papa qui faille papa ne leki na ye penga même père même mère voilà c'est ça mais faut participer dans la botte il y a des bénéfices dans le camp de papa par exemple de moi mais frère monsieur c'est déjà le botte dans le pays je peux y bien pour la personne hier quelqu'un qui n'a compté sur ça comme dit le fan le bila kaoni na me réservaka mingi koloba bato asalanga émission mpona likambo na ngai na ndeko na ngai non c'est mon frère parce que moto moko telelo akoki kosala émission ya libota na ye na plateau boye aloba ata na ndeko na ngai boye non wana eza vraiment logique te mais je sais que nous sommes une famille chrétienne ndeko na ngai alingi nzambe mingi à part misala oyo aza kosala mais alingi nzambe mingi ya des fois on prie vers lobi tozalaki na ye meme awa tobondelaka c'est un problème tous ensemble yaya tobondela moke mpona nasala boye donc problème eza nini posa ya nzambe eza ke tozala pembeni na ye fo tozala pembeni ya nzambe nde tozali but to objectif ya création ya motu nzambe so akelaki biso ezalaki po te tozala pembeni na ye tozala mosika te tout ce que tu peux faire dans la vie oyo nyonso okosala na vie na yo sukasuka ata oza na mbongo ebele ezalaka pembeni na nzambe ata oteka mapa ekomi ebele okomi na baboulangerie suka nango ezalaka pembeni na nzambe ocréa basite na yo boye internet oza na Suisse wapi na Belgique France Londres États-Unis Suède Finlande Allemagne mboka nyonso ozali ata oganye mboka mobimba mais kobosana te but to objectif ya création ya motu ezaki ozala toujours pembeni na nzambe donc je sais que nous sommes une famille chrétienne papa ndenge atiki biso atalisi biso nzela ya nzambe akoti biso bu wana ya nzambe akati nzambe akobosana ye te nzambe atiki nzambe mpe abombeli ekado moko kitoko mpona eloko papa akoteli katikati na biso tout le monde ezala grand frère na ngai Jonathan Mbese aza na Canada ya Jonas napesi mbote eza mapambolo yaya ezala leki na biso aza na France ki tuka aza wana nzambe apambola yoki na bana nyonso bango nyonso biso nyonso tosambela na nzambe toyebi ke ta ya nzambe eza ya nzambe voilà c'est ça album pasteur patron oui producteur na ozala producteur eza mon âme l'éternel cassette na biso nyonso c'est mon âme l'éternel sauf distribution mutako ya distribution na France ezali yango oyo na pesi mbote nzambe apambolo mingi mpona fidélité na yo abatela yo misala nyonso ezali kosala loboko ya nzambe eza likolo na yo fait papi zola et puis awa en Afrique ezali mon âme l'éternel
ils ont dirigé na fait partie sur l'émission. Frère Patrice, en tant qu'un homme de Dieu, nous avons Cameroun autour de sa population congolaise. Nous avons soutenir les ensembles de solo, les ensembles de tout ça qui image mon biso émission de public, un certain prophète Awana Selemba. Autant pour moi été posé émission, mais aïe que le mamili on m'appelle le pan mon le mamili on m'appelle c'est toujours la prière. On semble là beaucoup de années de prière, mais bâtiment là qui est pour mon pour le maï. Ah vous bête à plonge pour la nuit va plonger dans la maille. Laissez rare que le mamili on m'appelle. En tant qu'un homme de Dieu. Nous nous moi le nous nous problème na bino otozo bon de la nzamba sunga bino bande ko na ngai nyonso bino boni ko croire mingi na diable boni ko croire na nzambe te. Pourquoi je dis ça, c'est-à-dire c'est très difficile pour moi na nzamba fandele penza chaque jour oyo nzamba bimse na pema na bomoi atangata chapitre moko ya Bible. Soki bozwi kaka momesano ke le premier natangi chapitre moko, le deux chapitre moko, nzamba nofungola bino makambo ebele ya molimo mpe bokosepela. Mais Bible elobi nini mon peuple périt par manque de connaissance. Na connaissance na ngai na ndenge otanga Bible ekanisi na bandeko nyonso bazolanda baza bana na Nzambe tanga Bible Maluta, papa Bona, papa Igor, les bana Monam, en Hollande. Papa, nulle part dans la Bible, au moment que nous sommes dans Nzambe moko, na côté que tu m'as comme naïté, dans la répondre quand on a eu le but. Ce que ça l'année m'a évité. Je suis mon verset moko nous sommes dans Nzambe moko azumi livre ma base au temps la mona maboko. Exactement. Exactement. Molimo mabe motazi molimo mabe azotambula na maboko ke timoli azotambula nango. Oui, ça magie, ça c'est des fétichismes, mais ça ba démonstration. Au sala. Bon, ça l'accent la Bible place ni ezali motazi molimo mabe. Mais na Bible tout le monde a Yesu abengani molimo mabe ke. Il ne collabore jamais avec les péchés, les esprits mauvais, les fétiches. Non, non, non. Abengani ka molimo mabe ke. Yo molimo mabe o memango na maboko no yo komina. Yesu kuta mema molimo mabe na maboko te. Yo que nous avons à 10 millions de bébés, on a autant de maboko. Non, tu es un féticheur, il y a des macaronis de salade. Ça, ce sont des jets parce que dans le monde, il y a dans le monde qui est ndoki. Les nègres, c'est le comme ok, on va travailler dans l'armée. Dans le monde qui est ndoki. Bazana ba grade, dès na armée ça là. Les ans derniers, yo cause de l'osali, capitaine, dans la colonel, et qu'on a caporal. Le colonel a colonel na kokuta yo okangi frère na biso azo filmer comme on a papa Isaac okangi Isaac Ayibi. C'est vrai Isaac Ayibi batno sumoyigo moyigo yo okangi Isaac yo za capitaine oyeti okutane pa na ngai pona nino kangi non mon colonel Isaac awuti ko yo na kangi. Tu as raison mais c'est le fongola ye pour le baka fosor. Et pourquoi on appelle ce ordre? C'est-à-dire pour reconnaître les supériorités. Il y a des petits magiciens, il y a des grands magiciens. Il y a des petits magiciens, il y a des grands pour les gars à moins niveau. Après, on a dit que les prophètes. On les a pas gérés, il n'y a pas ma femme. Sur le bouton, on les a tout coupé dans le biseau. Au moins, on est seul pour que pas monter sur place. On est laissé plus sur place. On attend le matin, on se on confondra la Bible, il sala sala ya bato bazoko sala sala. Yobi na kishasa osele ta kishasa tamboli. Kala na kishasa ezala kishasa tambola bozomona na ba point nyonso ba bato batal sala ba chance na maboko bazako za lebele. Avant zonga susi tambola soko mona bango bazali. Bona ba sosta. Ba kufa te me bazali ba koma ba pasteur. Ba koma ba prophète bozo ba prophète. Un prophète a prophétisé or na yebi ko tanga Bible te. Solar mon no solo masala. Yobi ne prophète. Hein? Prophète Ndumba, ou bien le prophète. On a bateau ba Bible temelelo, ils a pas si pour y baquer. Nzete yo, les nzete a manga, ou eboti manga. Mais ce que yo moni nzete, ils a ya manga maison bota malala, c'est que tali bien tes nzete ya manga te. On reconnaît un arbre par son fruit.
fruit na bango ezani batongo bosala bino ba miracle wana ya ye wana pe komona yeli bino na Suisse ya boza so na Suisse boye na Suisse koto ayo kotekela bino onction na mafuta bokomo somba pe bo bato ba meseni makamati bonganga moite alors yango na église nyoso bazo bikola bato okende belé ba bikola bino ata masumu bozo sala e batele kaka okobala mondele okende États-Unis ouais église est bien wana okozana mbongo ebele mais akobikola même masumu bozo sala te voilà biloko bilingo bolinga yango wana voilà gloire à Dieu lelo koma ba passer nous a parti Afrique awa basambe na bata parti ya photo mais bakoma kosenga babenga ngo droit d'ouverture ya prière tino mbongo après bani kosambela pona mais ngai nazoyeba ngai libota yanga bandi kobona na nzale musa vie public c'est jour Didier Masuki azo famille Masuki et ça va pas prière faire participer ça assembler pour libota yanga na musika par internet mais le toujours ba porte awa bingi parce que un problème bona bezo sambela nga bon frère nini bitina no $200 après ton compte va prière pour na yo nous pour pour na frère nzamba komisama ngana ko yibsoka eloko moko eza malamu mingi bibliquement la Bible kasi mu konsona te yaki tozalaki na mwana ngamo totambala na ye Carole ya kuma mutu eza kote ya bato moko esi bon pe na Bible eza lisumu te po senga eza lisumu te po senga même pasteur pelbo non toza na posa ya bakiti toza na posa ya bafle micro ekufi toza la contribution bon ekobima nango ekobima c'est comme koyebisa bana na nzambe soki tokomi ere ya offrande pesa offrande ekobima parce que l'offrande eza droit ya nzambe dîme eza droit ya nkolo kuna toko forcé te mais nulle part na Bible ekomake non po ba prophétiser pour no pesa na mbongo pesa na boyi non ce que moi je connais eza nini soki mutu amoni bolamu ya nzambe na vie na ye eloko ya kopesa nzambe yoko tokoyebisa ete okoyebisa ete akopesa me plus que oyo kosenga alors tomemela nanu bato bolamu ya nzambe bien aimé bato wana nayebi te me eza na système moko ebimi na baeglise ya lokuta po baeglise ya solo ezali tozo reconnaître yango ezali bapaster ya solo mpe bazali mais na baeglise ya lokuta eza na système moko ebimi parfois bino na poto ekomi nanu te bazobenga yango mankiona loba mankiona eza mwa baje moko ezosalema mpona baprophétie ya lokuta moto moko akoya boye pasteur atindi bato babandi kofile vie ya Didier Masuki bayebi vie na yo titititititititi esili bayebi ke ozalaka na Suisse ozalaka place tel oza na problème tel oza na boye oza na mwasi to mwa bafile mwa vie na yo oza 40e na famille orata accident osala nini bayeli information comme bamona oza na mwa moyen koya pe na église obadi oh amen 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 loba amen ya makasi oh nzamba lobeli ngai eza na mwana mobali moko Didier ozalaka awa te ozalaka mosika zela nzamba azolobela zela ozalaka na Suisse oza na camarade no moko boye tout ça ainsi de suite ti yo kumukamo mutu ayebi ndenge nini eza na mutu oyo aleki ayebi makambo wana moto basystème wana ezali mutu aboyebi ntango olobake awuti nde epa na nzambe non problème eza mpona bino eza nini ezali olingi kosambela mingi te nazozongela eloko wana s'il vous plaît nazodisqualifie bino te ke boza bana nzambe te mais j'ai besoin de vous réveiller qu'il faut bosambela nzambe parce que il y a des faux serviteurs
o baza koya na kombo ya nzambe me baza ya nzambe te yano kokamo te likambo Yesu alobi ke mokolo wana bato ebele bakolobaki nasalaki boye me ngai Yesu naisa bango nayebi bino te. Et Jésus ne ment pas, il dit vrai que na yebi bino te. Tel que à reconnaître les miracles te babiki mais kuna sababu yo na yebi yo te. Parce que le biko ya motezo de prendre na kondima na ye. Et ça pena force ya maloba ya mutu te. Même ngalelo ce qui ça na bato babika même kono témoigner ils ont les kondima na yo pe et contribuer. Kondima na yo mon frère. Alors biloko oyo bazote ya kabino o chabu na pexi bino te oko chapo pambola mina yo. Mais même que ce ko pambola mais ça pona kondima na yo. Kondima na yo ko pambola. Ko pambola yo. Ko bikisa yo. Mais bibliquement c'est pas ça. Que il faut na nos droits ya prophète et pona boy non. La stratégie mingi l'église est comme il y a business. Il y a business. Stratégie mingi il y a business. Obinga tele lo batwa kamoranga. Comment faire Patrice yo beta musique chaka ba droit d'entrée te kaka ozo raté ba cop. Tout le monde ko ya mais frère Patrice ozo raté ba l'art, ozo raté bongo tout ça ainsi de suite. Mais c'est bon que aucun jour na motika la ko raté les pambole na mabongo nzambe. Aucun jour. O yanga. O yanga iko komela ngaka. Mais pourquoi c'est que tu vas payer offrande? Pourquoi ça va payer sa contribution? C'est biblique. Tout ça c'est biblique. Et c'est la méthode de belé mbongo et kokota l'église yankolo. La méthode de belé aux Bibles les autres ça. Ce qu'on y évite, il y a qu'un Alexa yo. Mais le grand sponsor c'est lui-même Jésus. Il est là. Il est au commission là. 40e album lelo. Qu'est-ce que l'album n'a pas échoué? Hein? Jamais. Pourquoi échouer? Donc bien aimé, ce que pose sur ma campagne bah du tout maintenant qu'on fait ça va mbongo voilà tout ça c'est pas biblique. On les a pas vraiment tout. Mais bon aussi va comment vous siligat. De comment pas Beningai na poto na France na kansi ya Beningai na otanga kombo na été. Prophète moko bengi. Aipsi que bon nzamba lobelingai les balles no fait coup mais pesa 100 €. Si ko 100 € wana oli atina place bien nzela no tina fille moko aza pemene wana opesa ye yango. Si quoi tout n'inga mais ye prophète a eu message ayebisa yo que les balles no faut pesa 100 €. Chiko 100 € wana ye na maboko na yete pour ensemble ok pesa fille yango wana makangu na ye to diaconesse azali. Osimo lika kunegeza. Omone keza lokuta ekoyini na poto ah bozomo na poto na omini na poto na prophète a kishasa wa benga tina $200 to mona ki famille na bongo te ubale botika biloko wana prophète soza na posa mbongo loba kena na problème tindela ngabo mais ko kosela nzo ko tsanza na makambo wana te omonde na zao frère là soki papa na sepe na feste no papa est-ce que kabila na feste vous allez sur monsieur comme Dieu me dit wana ti donne-moi la veste wana celui comme nzambe ta et puis okoke bate ozu veste ngo lati ko kufi bati yo pena cercle yo kendango parce que okosela nzambe makam ngasuwa na ngezani osengeza mabete ta pasteur pas pasteur osengeza mabete senga mundimike oyebinga na za pasteur we na keleli na sukina na posa 50 € ba opesa yo wana kuto pambola mina yo koko ça que Dieu m'a dit Dieu et puis mutango zo tinda ke pesa ba ke pesa pas makam na yo ko zo pesa ça le pozo ndi mapeke nzaba ko pesa yo non il ko wana photo tika yango parce que ce n'est pas biblique mais okene li felo voilà merci bani bana l'émission du public bon yo kanene frère parti ça panza poké tout le monde qui a fait partie tout le monde a quand même simplicité et l'équipe trop être dû à nous au sein de notre collègue à la simplicité au tel vidéo sur internet la photo voir même au fukama au sein à payer pardon ma cambo de le bâtisse les caméras simplicité on est au fukama devant bâtisse pardon aujourd'hui on a mis au comment ça va passer au cola nango déjà dit aux aga mona le va bien place wana ke au sein pardon
na les cambo kuto oyebi yango te voilà oyebi te oyebi kuto chalo lendo que je ne connais pas ça et ça appelle le côté mais au mikitisi le tout le monde va passer on va fuka jamais devant bataille on y a comme mikitisi encore tout pas mais yo ndimi ko fuka mo senga ba na les cambo oyebi na les cambo oyebi te OK na nzembo bonjour place mon ayembi koloba il faut koyeba biloko misato album bonjour il faut y koloba bonjour il faut koloba pardon pour koloba merci biloko misato eza na nguya moko monene yango mpe lelo etouche frère Didier biloko oyo na boye na miso omona ngo neti ke eza na ntina te biloko pamba bien nakomikitisa nakosila valeur nzoka te kopesa so valeur bamessage ebele batexto ebele nazwi ya encouragement mpona nini eza na bana nzambe mingi babetaki libaku na ndenge ya lokuta bayebaki te nayebi ke frère Patrice natambolaka wana mapeka na ngai moto moko atonangaki frère Patrice koma yo ogéraka gloire oyo ogéraka ngo ndenge nini honneur oyo succès oyo yo oza nayebisa bango te nga namonaka misala nasala na ebele na bato nyonso balandaka ngai pour moi je considère nete namemi ekulusu na mapeka na ngai soki kaka natengami ekulusu ekwei donc soki natengami bato nyonso nga namemi na mapeka na ngai batengami bapeka fo nazalaka ya te aza na émission bato bakufa komikitisa na ngai d'abord nakoki biso eloko oyo te eza éducation ya nzambe eza na nzembo moko nazoyemba nazoloba boye ke comportement nyonso bokomonela mutu libanda bamoni Didier comportement ya Didier libanda azolakisa éducation azwi epa na bango na ndako na parti nzembo moko nazoyemba boye ke mutu nyonso so bomoni bozoteya mutu tika mabe mutu azotika mabe te eza ba raison mibale ou bien eza ba démon ou bien eza éducation en famille na yo soki te à part biloko mibale nini ekosala kazala mabe soit ce sont les démons andi magasin na ba démons ou soit c'est l'éducation familiale nde bateya ye toi Patrice aza na éducation bapesa biso nga na famille na biso nyonso kobetisa motu libaku te nga namonaki enona likambo oyo nayebi mi mutuni makolo me muyini akoti oyo balinga fe Patrice te bakanaka tokozwa moto ndenge nini sikoyo bake tape mpe akote fe Didier so oza na likambo na ngai bo leka tunanga fe Patrice mpona nini boye so nasalaki yo mabene ba pardon olimbisa ngai mais so obandi kofile ngai nebiso kobeta motu na mire nzambe akobeta motu na mire mpenza ofilaka nga te so te koyoka soni obinga nga naza na bainternet na ndako naza na internet tout biloko ezali nakoki kozala chaque jour nazo atake mais nzambe apesinga mosala wana te nga namonaki eza na bato bazoloba frère Patrice tobeti mabaku vraiment na yo mpe otiki mosala ya nzambe okoti politike okoti boye bamosusu mpena azolela nabi te eza yango te ya solo te bolimbisa nebi ke mpona nkombo na nga makambo alobi ebeti bino libaku me bolimbisa naza na kati ya makambo wana te politique nakokosala politique te meme ata yo oza politicien ozwingaka Patrice akota na parti na nga nakoeshue mpo nakoka te koloba makambo ya politique nakoka te ekoriske nazwi microbe elo naloba soki nini nalobi alleluya bato napesa alleluya amen nzoka te na parti poti makambo alleluya amen eza te minoko na biso emesana alleluya amen donc nanga Patrice atotyenga directeur ya cabinet no ya politique nakoeshue likambo te wana eza bango yango nalobi nalinga soki ozongela vraiment makambo wana te mais mpona yo frère Didier yango nazoloba na ngai mais mpona bana na nzambe abetaki libaku bana nyonso wana mikitisaki abi mpona bino te mais mpona lola nazoloba devant lola nasengi pardon na kombo ya nzambe en tant que serviteur na mikitisi devant nzambe aza témoin ke bobeta libaku te Patrice atikali ka secteur de Dieu aza na kati ya makambo politique te donc komikitisa wana je crois ekalme bana moko monoko ya Satan fait Didier falo ozala mpona lakisa yo message nazozwa ti lelo
On a pesa nzambe merci. On a que komi kitana ngasi ko pesa nzambe. Mutu tsono nzamba kumisama frère Patrice c'est tout temps au cassette ya sike bimi album asika. Il faut voir le message, il faut voir ndenge ni bazo pour lancer parole moko il y a louange, il y a adoration, il y a exalter Seigneur. Donc diable lingo sala ko mesiko diable ayobi soni. Mokolo mosusu ndeko yo oya sala likambo oyo asala ke bato ba peta libaku bato ba finga baloba abenga na téléphone. Excusez-moi, c'est le frère Patrice dit oui limbisa na yoki message non na bangi moke po lobi ke ndeko yo onga na sali yepe akosala ngoso itenza makubeta famille mobimba. Et c'est moi mais je ne savais pas ngabi kata bato musu ba ko limbisa mo meyo il faut zéro le na télévision. Sokité ata le loté mais après 5 ans famille baba nous confesser les cambo. Na kata na téléphone je vois zola na likambo soki ezaye azola likambo na zola na kata na téléphone. Nabi yo vous avez vraiment changé Satan. Comment comprendre que au petit sabato monde mobimba boy, au petit sabato libaku. Yo par exemple agent le diable était. Et le diable vraiment il s'est incarné en toi. Nabi kata na kata. Nabi ndeko senga pardon, ba no senga pe bato se pardon. O ba beta mabaku. Nous sommes les Cambodgiens. Oyo lukaki yango yozu. Mais yebake nzamba kolongolo kimia place. Ozana kimia te. Oti ozana kimia te ata olena na moment kimia kozala kate. Somba no avion, oti ozana kimia te. Zala no ata secrétaire ya Obama, ozana kimia te na vie na yo. Voilà, c'est ça. Gloire à Dieu. Merci bano bandi vous savez le public walo kokena suka nous sommes plus que nous frère Patrice appelle les azama kondela au sala. Frère Patrice nzembo moko yimbi na mboka mboka na bon patron oyo nangala kwa uyemba te mais mwana mama terere elingo lo banyi dembo exactement que tout le monde a posé ma question o ba yebi no mboka na te o me kolimbo la banso la tsini nzembo so le lobini. Je suis mine ngena kwe mine. Mais bon, vous savez, en Suisse, comme ça, tu es au bête de musique. C'est ça. Mais non, vous allez apprécier, vous allez attendre en Zambie. Voilà, la salle que moi, possède moi blague. Comme ça, nous avons reçu la moto pour le lobby. On a marqué. Fait Didi, ils ont la bateau sous dans mon kilo. Balia pour nous tomber. Soka tongite, soka kosite, ya koliate, ya koyebanate. Na utanga nanga bakumote mais soko utalika komona kilikamango vraiment yango yo pena vraiment ça yeba. Asala musala te. Ya fana ka quelque part na ko moko abano kanisa ndenge ni. Ndena ko betsa batu bitu. Ndena ko sala ke bayi na didi. Ndena ko sala ke batu musala moto ne kufa. Na usala epo libala ya moto ne kufa. Ah, il y a ça la place mon reçu. Il y a des gens salaire n'engagé. Azul ko kande na ko sala poke salaire mutane poe. Mutana pourquoi qu'il n'a poto. Ah ostala ka comment na ko sa pona zongse a na kishasa. Bazali. Ah, il y a ça pona zo dondo. Comment na ko sala boy. Bazali. Il na kishasa. Comment il y a ko sala boy na za nge. Musana boka ya mo bakani kidaka bazali. Na on est si OK. Ennemi aza partout. Yes pas là qui n'a pas été. Il y a un participé à quoi commenter à cause de la peine d'ennemi. Yes ko bota mani ya sali mabe mo côté mazana benemi. Donc tika na kotonga au sala la moto publicité ba foutre le côté. Hein? Des personnes qui mwana mpani ndene ale ya wanga wibo. C'est-à-dire likamu moko ya moke ezanga tino DJ oyoki. Oh, tika DJ akene musala na yake le job na ye. Hein? Tika Didi yake na ye ce qui libanga bobenga libanga kayu tika Didi yake le kayu Didi oyoki likamango et si la makila azala pour ça ka zumi sango kakapo non il faut nzema ngweza comme ça inspirer yo moko pour makamino le baiser vraiment inspiré. Voilà, gloire à Dieu. Merci frère Patrice pour cette émission. Moi il y a beaucoup là bato balinga kwa photo na fait d'abord na tchoko na version de moi il va pas là.
Oui, d'abord dans un sémomi pour l'émission et en décodidi, c'est tout un peu un témoignage vraiment et Kamusingai. Mais Didi Singa Beta, bon dans la Zoyemba, et patriarche au bon gisate, bah image vraiment il faut l'amour n'ango merci. Ça m'a pas pour l'émission qui est musique et bah vraiment partout. Bah tous à travers le monde bah qui ont une émission comme n'ango envie du public. Vraiment merci. Et ami balé n'a souhaité une bonne année dans les Congolais mieux aux étrangers. Car on a découragement. Autant que la montée à un ministère de découragement, il y a découragé, non. Si tu veux un étranger, Joseph Namboka mon père dominaki. Il ne peut dominer. Hein? Boutique va parents boké kuna, t'es que pour échouer. Besoin d'un échec de A. Il faut une réussite penza. Tout notre eza wapi wapi no, sangi saka nzambe. Chaque fois na tongo soko la mukilo ba nzambe gidenga journal lelo. Bo pambola ma place bozali. Yami balé na koyebisa yo ke année aux années mo ya récolte. Nga musala na nzambe Patrice Ngoyi Musoko. Nzamba cheka tata nga ke na proclamer, na déclarer. Année ya récolte. Na kumisa ki nzambe, na keno nzambe la peine église mo quelque part, na équipe musala na nzambe wana lobby. Que cette année c'est une année de récolte comme musala nzambe on a Kishasa a. J'ai beaucoup béni Dieu. Place Nazarenga bi oh nzamba ibe vraiment conspirer biloko pa basali na ye. C'est pela qui mingi vraiment. Et puis sous confirmation qu'à récolte, un paresseux ne peut pas récolter. Hein? Donc travailler, récolter Zali. Ata bilanga yango beaucoup peut un paresseux. Abokate pour récolter. Abokate. Même Mbouma, Nanzete, pour cueillir yango, il faut matin, il faut encourager. Travailler, vous a découragé. Nzamba pambola bino. Pe na ba onyos bazo ba céder na ngai. Fait Didi na lancer appel oyo. Année oyo, sala toi. Yo ozo céder na ngai. Peu importe. Soko ozo on ndenge ya pirate. Soko cha au télécharger na Bluetooth na yo eza sonnerie. Tinda ta quelque chose. Et sunga na misala nzo sala nzambe. Bobi à travers le monde, sur mutata moko mo atindi ne fils que 1 euro. Ne fils que $1. Bobi to tindi pas mosala nzambe. Oko ma partenaire munene mosala oyo. Netawa. Dans un premier instrument, il faut un instrument. Bon, on a besoin de bambo, on a besoin de pirate. On a sombi CD, on a sombi DVD. Mais est-ce que bon, on n'est pas là? On ne peut pas faire un pirateur. Hein? Pas de pirate toujours. Alors, et ça, moment. Vous savez comment transfert, on a besoin d'un téléphone. On a besoin d'un téléphone. Oui. Au pays, on a 00243 99 23 927. T'es là. 00 243 99 encore 23 927 au tindi le frère na tindi boy soutien nga na musala na seme na pesi ona buka na kombono po tindi lingai so musala po sala ka tinda parce que nga musala ngeza prier tant kota prière je vais prier pour toi na bano lobe pa nkolo ko tungisa nzambe po na yo ko buka moto influenceur te c'est tout un banzembe zo beta na ndako na yo mais na pesa nini pa musala na nzambo o na somba est-ce que bon on comment pas nanga parfait keneki na ba west africain so banana ba pirata kabiso na nko nzamba pambola bino na lingi bino mingi tu as un problème numéro yango wana ko ko benga ngai na congolais bolinga na bino nyusu bo moko eza bien na ngeza ke bo moko eza c'est bino ko tozana étranger bolinga na ba division ezala te nzamba pambola bino merci. Kacha Suisse Didier Masuki Mobada Mande kwa pembe ata olambi biloko bien mais pour mutali fois en nzala mais son nzala les ate ata olambi biloko kitoko kolia te avis du public c'est la longo makasi pour ezo même sango ya partout et yebana na mokili mobimba avis du public ezo kota 4 na vie ya moto pona ko bimisa nyonso za 4 avis du public esika batiola kiyo kakawane nzamba kotombola yo haleluya avis du public avis du public ezo sala ke ba produit na biso bat ba ba koyeba ngome mindele même bato nyonso avis du public donc avis du public qui toko makasi avis du public kendeli boso avis du public pourquoi pas boso mayabino ba chaîne minene pourquoi pas nga pona ninte to linga ka vie du public e ko salama wana to promettre bango kili mobimba bien masura ko koya te so yo longo na yo longwa mais ya ko koya rate tanga sala ki makamuna yo zala kite so olongwe o rate pe ba plan ebele
Donc les agriculteurs d'idée à idée avis du public. Donc avis du public et cause information nuance. Avis public. La différence dans la différence. Émission Nabiso avis du public. Donc motono ça veut couper ça liloba. C'est oyo batalaka avis du public boba kisama boya idile ponda ko yamba bapaya ezande ndako epambwa maka. Avis du public. La différence dans la différence. Franco, la pointe Didier Masuki, au moni makamoluki. Avis du public. Motono so lingaka Didier, l'anda émission yo, avis du public, soukana be émission, aujourd'hui moko public ndé opé sa point de vue. Didier Masuki number 1. Ouais. Merci beaucoup. Didier Masuki number 1. Ah, avis du public ezalaka parler nanga, avis du public umela Didier Masuki ndako oyo yambaka bapaya ezande vrai ndako. Didier Masuki nzamba pambola yo ba faire kende likolo ba merveille kota succès encore donc ba bonne la vie du public na landarabino doit un vrai design na toile vraiment la vie du public partout au monde masolo bien d'information bien ndenge batie titre ndenge pe na kati zali on ndenge batie titre tant beti bo elo mosusu dans la vie publique elo ba na tedo la vie publique donc azot toujours number 1 petit na nga mande fois pembe Didier Masuki. God bless you. Avis du public, oye. Avis du public. La différence dans la différence. Cela prouve que tu fais bien ton travail. Tout ce que je peux, c'est te jeter beaucoup de fleurs et te bénir énormément pour que tu puisses faire une belle carrière, parce que je sais que tu auras une très belle carrière. Merci beaucoup. Avis du public, c'est émission Bolandak. Émission solo, émission le vérité et tout la ramoutouli kamboussa ko banga zate boyo kani la permet déjà de retourner boyete. Tous ensemble nabino avis du public. Boumela.